mbote bandeko nanga mbote bandeko bolandaka biso mbote na bandeko nyoso o bolandaka ya bino Ursule Botelwa TV. Bana nanga na sur internet ato ebi likambo ezopela moto likambo otoza na moko eza likambo ezoleka na famille ya ba Maria Ntumba. Alors eloko nini o ekomeli mama ya Maria tope babebani na bana na ye dossier yango ebandaki ndenge nini. Nasi boyoka ba audio na internet po ba audio etamboli vraiment. Ba audio etamboli vraiment nasi boyoka ba audio mais bozwi na nupenza temps ya koyeba te histoire yango ebandaki ndenge nini. Toyoki ba audio ebele mais tozwi tente ya koyeba histoire yango ebandaki ndenge nini. Alors nde bolingaka ya bino Ursule Botelwa TV, je suis là pour na expliquer bino histoire ya Maria Ntumba, ya mama social, ya baleki na bango wana ebandaki ndenge nini po baya kobebana na mama na bango. Makambu ebandaki ndenge nini. Bandeko nanga makambu ezali. Tona oloba makambu eza. Na pesa conseil na bato toyaka na réseaux sociaux. Ndeko, oye na TikTok, osepeli na TikTok, okomi star na TikTok, zwa vi na yo, zongi sango sima. Oye na TikTok, okomi star na TikTok, ndeko nanga, zwa vi na yo, zongi sango sima. Mama za mama. Mama ta bandio mabe. Mama ta ke na bino mabe. Boluka te ko beba na mama. Surtout publiquement. Lelo mama Maria Ntumba abimi na réseaux sociaux ebisi ma social bota batala yo. Mata mangenge ngoke luka bana. Ozaka busy na luka mbongo. Ayebi le pourquoi lobi. Mama social, est-ce que ebi ke na baluba soki mwasi azobala abaksa ata mbongo alutu te. Na baluba. Na ebite baluba bozawa, so baluba bokoti bozawa, boko melanga so na olo balukuta. Ma social na baluba, soki mwasi obali, wana droite osomba ta foulard. Wana droite obaksata ata $5. Na mbonga libala na wana droit wana te. Bandeko baluba bozawa boko melanga na ebite so na kosi. Alors, makambu eza ebele. Mama na bango aza na faute. Bango pe bana faute. Oui, mama za na faute, bana pe bana faute. Alors on explique bino likambango e bandaki ndenge nini. Likambo e uti na papa na bango. Likambo e bandika mbamote na bango bana baya ti babe bana. Me e uti na papa na bango ti e kokota na mibali na bango. Si lelo tozi résultat oyo, tozo mona na réseaux sociaux. Alors bandeko nanga bato bolingaka biso. Mais quand partager les biso émission oyo, partager les biso histoire oyo et aux amalamu nzamba lola opambola yo. En tout cas bo partager partout. Ba poutiniste boko taboyo kanga lobi nango yabe boko taboyo kanga ponga mono miyoka. Bande ko réseaux sociaux bo mona ya TikTok et ana mama be ebele. Alors biso bato to tia mutu na réseaux sociaux TikTok to ebaka ni to ekoluka. Biso bato totia mutu na TikTok toyeba elo nini otoluba elo ni otoluba te yaya okomi star za star obwe garder relation famille na yo musika ya réseaux sociaux mama na yo musika ya réseaux sociaux
TikTok oyo ebimisi bato ebele e na bato ebele na TikTok baozwa réseau wana esunga bango mpo basala mbongo esunga bango bapona ba business na bango mais eya pe na bato ebele TikTok wana ebebisa ba vie na bango eya pe na bato ebele TikTok wana ebebisa ba makambo ebele sans bato bayeba bandeko to s'abonner nanu si vous avez un liboso en tout cas vous s'abonner tant que vous s'abonner activez la cloche de notification kendeka na kwa wana ou activer cloche de notification pour que prochainement tant que tu émission na biso ekomela yo esika nyonso kozala aimez vidéo partagez partout nzambo pambola yo lisolo yango ebandaki ndenge nini oboyoki ba audio na préféré to kana audio ya mama na bango oyo eza audio ya mama tanga oloba na mama social boyoka banda kaka mobala social kevi isa batute mari ya mona mabena ye amona biso nkele mari ya mona ka biso peut-être que tala no balonga na boti manda mona nino onga na boti na defo eza na ndamo ma viki otala na te yaya na mama bakobo na sambeto na mama bakobo na samesa odia liboso mama bakobo na samesa alanga balinga na bango no lendo nesa ki bango ngombe kupita jambe tozaka na mokilo mabeliwa mwana ga isebele batozo benga benga na soke pona ndamu ndamu ngasi yaya ngasi Sobolanzi mama ya Maria Ntumba alobi muto ye na division na famille na bango eza mobali ya mama social banda mama social abala famille na bango ekota bulu yeke selon mama ndenga alobi alors mama social amataki na live ya ndeko moko na TikTok mama social abandi kopesa explication ndenge likambo ebandaki mama social ayekoloba ndeko na bango ya mobali mwana bango mo ya mobali petit frère na bango akende kokota libala kekota ki Mario na bandako basi ya ndumba alors yena Maria basepela kite basilikela ki petit frère na bango da basilikela ki petit frère na bango makasi bayokana ki yena Maria baketi na ndako mwasa ndumba wana bakezwa mwana bango mobali babimisie na libala oyo yake dokota ya mwasa ndumba Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Eyo sala ke mama na bango aye kosilika kwani bobimisi ye fale botika ya vanda na ye avanda na ya zaki bien mama siliki kosilika ya mama siliki nde makambu ekomi kobima ebele na réseaux sociaux wana selon histoire ya mama social mais selon histoire ya mama na bango ezake Maria Ntumba amona famille na ye bandeko na ye lokwa bankele ayoka mama bango lokwa soni ayoka soni na mama na ye preuve neke bino mo bozawa bokotaka TikTok bomona nani de amona mama Maria na ndako Maria yamba beaucoup plus ba camarade na ye ayamba mama na ite ayamba mama na ye na ndako na ite mama lobi Maria mona bangon kele Kevin Isa batute azara na ye bien mais Maria mona bangon kele Maria poussa na même pas bref aneke bino mokutu boza bolo bango ke andeni Maria kenda ipa na bango te bo mona boye bango no so bafandi ba lia bino mo bolo bango ndeni Maria mona na te Maria na makamno se le kapa na bango mona na te Maria mona nenga koma star
donc mama na ye ana niveau na ete ndenge ya monaka mais so tozongi na ba video ya kala na ba photo ya kala mama Marie anyokwama na bana ne ma vikiana obo omona lelo anyokwama na bana na ye yaya mama ata mabe ba néglige mama te oye ba valeur a mama so oza na ete na oloba na bino boye po na yebi valeur a mama oye bango so azate ma social na botite banda balaki ti siko ozo zemite na botite lelo oye ba valeur a mama te na ozi mwana te me mukolo bota oye ba valeur a mama na yo mama social babandi biswana na baleki na ye na internet. Là je vous signale que maman social aza yaya na bango babota bango so yidis nde bango mo baloba yana bango liboso akufa. Alors maman social atikala yaya baleki ne wana nyoso quel que soit ma beza muta lingaka zo baleki na ye azongisa bango na nzela bien ilingoza la yaya soki yo yaya liboso opanzi famille bongo baleki o bana sima soki yo yaya liboso oye na makambuti na réseaux sociaux po ya ko expliquer batu po ya ko finga mama na yo ebongo baleki o bana sima yaya lelo po bobongi lelo po bozwi ba boutique bobosani mama boyo finga mama ata mama aza mabe baloba na mama na miso batu te basakana na mama te biso toyo pesa bino ka faute po bino moko nde botika ki mama na bino na réseaux sociaux boyeba ki ba défaut mama bino bolibolo ba ke boyeba ba défaut mama bino te non boyeba ki lelo ma so sala ko mo finga mama bino na internet mama mutabakwiti conseil nini opesa oyeba ki ke mama na bino za mutabakwiti kaka yo moko mama social osala video ko na be amela na ye botika biso to mela na biso lelo bobosani bino mo bo encourager mama bino na masanga bino moko bino bomoni ke bokomi ba star pona benga bino ba star po bino bokoma ba star nde bino mo bomilo baka bokoma ba star mari aza influenceuse munene o mutako boya mote alors tango bino bomoni ke bokomi déjà na niveau moko level bobonga ko éduquer mama na bino so bino bomoni ke mama bino zaki na éducation te nde bozo yo loba bokoke kotalisa mama bino mama e omoni nde tozokende boye avenir e ozala boye alors mama pona respect na yo na respect na biso pardon kosala boye te to memela boye zala musika réseaux sociaux to kosala boye to bino bo encourager mama na bino batu na réseaux sociaux ba ya opesa mama na bino conseil boloba na mama bilima na réseaux sociaux mama social ba ndo sala live na mama bino pona olobani e botika ye aza libre biso moko to pesa permission mama social lelo yo zo mata na ba live oyo olobani ni ke mama moko boye mutaba kwiti muta réseaux sociaux bo encourager mama na bino na uto yoka audio moko circuler na TikTok awa ndeko moko mama na ya fongola TikTok atindele audio ba fongola linga TikTok ozomona ngate fi wana lobana mama na mama kan ngo ebisinga boy kanga TikTok wana mona kosu na TikTok te na lingite eza place ba mama te eza place bana na bana mama na répondre na yoki ya merci na okota sute bozanga gini popo peksa mama bino na TikTok lelo po bibisela biso ke mama melaka boyeba kiteke mama bino melaka ma so lio bando so bela mama no masango fongole lié bouchon opesi mama mela to mona nyoso na réseaux sociaux to mona nyoso boko ka ko telemela mama bino dès le début mama bino nga yo kabino so ko telemela mama bino dès le début pour na réseaux sociaux alinga yo kabino bino moko bosa ba challenge buzo bana mama bino na réseaux sociaux alelelo boyo finga mama bino na miswa bato bosakana na mama ya mutuna bandeko bele bana poto ba olela so mama nanga zaki mena bengi ya hotel nga tabana mena bengi ya tika la tana bakoko na ye botala mama bino na papa bino bazana bon moyi yango bosika yango bosakana bango valeur eloko baye bango soke bungi yaya
Nga na chaque dimanche na appel vidéo ya papa nanga. Mais lolo na bungisa papa nanga na lelaka. Na lelaka. Na oto kunda papa nanga une année 1 mois. Mais na santaka vide wana. E amoko vanjo tali pena numéro na téléphone bakomi papa. Olobi fala zala. Na mona kena yoka katai. Peut-être to bando benga na ka chaque dimanche. To no benga na chaque jour te. Mais na komo lo ba fala zala. Na o regretter pourquoi na bando benga chaque jour te. Maman bon négliger. Atakutu mama tinda kileki na bino ke okota soki ndako libala soki wapi. Bino bo vana mama bino botei mama bino bo solusi mama bino bozongsi mama bino na nzela. Soki mama bino ba doit comprendre makamsute. Na otolanda audio mona olukela bino na tiela bino. Mama Vicky, mama ya mama sociale a expliqué bien. Mobali na ye alinga ye na 15 ans. Mama wana akota libala na ndaku ya 15 ans mobala sala ye boye. C'est leur explication mama na bango. Mama na bango a souffra a nyokoma na libala. Akota libala na âge 15 ans. Mobala nyokola ye. Bandeko bakota libala avant boyo kanga. Mama na azui tante. Ke azwa tampe na ya kosala pena ba vibwe. Azui angote pa bota abanda o bota avant. Aye pena libalo lazala pe resme ba nyokola kaye. Alors tanga moni na ye mwa tambongo akomo simba mwa quelque chose mama lauki na ye. Bo comprendre mama abinote. Bo comprendre mama abinote kazana besoin affection. Bo comprendre mama abinote kazana posa mwa bolingo moko boye. Oh ya rata na bomwana. Po mama abino leli na téléphone. Ba audio ezana otela bino bandeko na otaba audio boyoka. Bo comprendre te. Mama bango na papa bango bazala so ensemble te. Bakabwana papa zana ndenge na ye mama zana ndenge na ye. Utika mama sala vie na ye. Utika mama sala vie na ye o ya zo sentir bien. Utika sala o motema ne lingi. So bomoni ka sala vie ya mobulu o ezo pesa bino soni. Boye bandenga kosola na mama basola na ye malembe. Bo meme malembe. Bo bandi kotalisa ye malembe. Si il s'agit de flatter, bo banda ko flatter, moi ba cadeau. Bi bo so be mama bi mutuka te. Bi mo bota mama mituka cher. Boko mo pese moi ba cadeau bozo flatter mama to za poso za la bien. Moni ba vi wana soko zata na mobali moko ça va mais ko mela masanga bo lo yenge bo to lingite. En tout cas luka mobali no moko ova na mobali no moko po bo sa bo olongola kata ba souci va na mobali no moko bo za la bien. Boye binde ba flataka mama te. Bobeba ni kuna mbala moko boye nango na internet. Mwana bino suka. Oya kenda vana ndako ya Rebecca. Na bino. Mwana bino na suka makambe bima ke bakangisa mobala Rebecca na bino po abima na mwana bino suka. Bino so boyaka abokosa ngo na internet. Mais mama social o matina live. Pona osala mama no soni. Pona kolinga okitisa valeur a mama na yo. O matina live ozoya koloba ezalaki ya solo. Mama mutatinda keke ko bimana mobala intel. Est-ce que mama ko tinda mwana na suka keke ko bimana mobala ya no liboso? Mama ko tinda. Boyebelo ni créer na famille. Mama ko tinda mwana ekende bimana intel. Mama otinda te. Mais boya na internet boza batumo bo matana ba live te. Ba matela mama na live te. Matela camarade na yo na live bo so na ndebo mesana. Mais mama o aboti yo. Okoki jamais ko se permettre ko matana live. Polo ba mabe ya mama na yo. Libala kale zalaka. Mobali ya kala zalaka. Mais mama kala alaka te. Okopoena na mobali no lelo. Mobala na ozwa mwasi obala. Mais yo changer mama te. O changer mama te. O changer mama te. Babi mama no ata kizengi. Mama no ata zanani. Zwa mama no ozala na etia ya vanda. Vandisa mama no ozala na e. Mais bino bo négliger mama. Boyo finga mama na bino na TikTok.
Ma social ozobenga mama nondoki. Maman akoli shio banana pasi. Po bino bokoli na pasi makasi na mikonga. Bokoli na pasi na yebi yangote. Mama bino na pasi wana nyoso. Alaksa bino kindoki yango ta bombaki yango. Abombaki yango. Kande bokoli boye. Bokomo simba mbongo. Nde mama bino ye na kindoki. Bo sosola ya mibali bakabola bino na mama bino te. Mibali bakabola bino na mama bino te. Bo sosola, bo timba. Lelo boyo ofinga mama bino na réseaux sociaux. Bo mone mutupamba lelo me ka mutupamba wana yana batu musu ba linga baza atana mama ya bongo. Yana batu bele ba linga baza atana mama o bino bo mona pamba wana baza la na ya ta pembeni. Baza la na ya ta pembeni ba o changer mama na bango bino bo ko changer mama bino te. Maria zalaka chaque jour na ba camarade na ye na sombaki o $2000 na sombaki bona lata ki bino bo ko changer mama bino te. Bo ko changer mama bino te. Mama bino bo ko changer te. Bo changer mama na bino. Na place boye la rabiso en internet ba marambe bele bo changer bande ko to bandolanda ba audio To bandolanda ba audio na si na lobie bele. Ah sikoyo. Ah siko mama social akangi mama bango ndoki bolanda. Yo kele osambela te. Yo osambela te oso bali olongana maboko nanga. Kele oluka mwana te. Ovandi ozo ndaka mbongo. Ozo ndaka mbongo. Avoya ko karanga ndoki mama ya ngozi. Avoya ko karanga mama na biso ya zabazi. Mama ya ngozi vandi ko lukele mbongo. Ozo luke ko zo mwana. Ngana bota kina ngalo kwa kizengi. Pende na bota na kopenati ndenge na bota ka na yaka miso na libota obesko kanga izakale miso pona bota bino. Nazana nyongwa tamoko tena mokili. Oyoka ba audio eza tellement ebele. Boyoka likambo yo. Yo osambela te oso bali olongana maboko nanga kende oluka mwana te. Ovandi ozolanda ka mbongo. Wana mama Avoya ko karanga ndoki mama ya ngozi. Avoya ko karanga mama na biso ya zabazi. Mama ya ngozi vandi ko lokele mbongo. Ozo loke ko zo mwana. Ngana bota kina ngalo kwa kizengi. Pende na bota na kopenati ndenge na bota ka na yaka miso na libota obesko kanga izakale miso pona bota bino. Nazana nyongwa tamoko tena mokili. Ya vandi ka koloka mbongo sa mema l'hôpital. Ozo ke oluki mwana oboti azo desali yoti. Tolo bate. Yo matango makelo ka mwana ti. Yo matango bokati no matrongo ba. No matate yo poko mi parati. Ozo longena maboko na ngana osabelo opona nini. Yo mo kido oluka ngoma pe koma para obota bana oyo ko ngana yoki. Na yebi na ngabo kozunga biko sana tota. Ngana tala kabilo pona oboti te. Obota mwana moka mibala misatu na singo bota bana ka misatu. Ndeli kambu. Kazi la bino tawo yo uzunga ukuta ngate. Obadolelaka. Boyoka nama wa boyoka mama. Yemo bala lingio luka mwanati. Oso koti asaba li officiellement yo kutu bala okutimie ba pese mo ngali bala. Boyoka bien place yo. Na oge petero ko yo kalaje papa bino bala ngate. Ata no sali nduma de ko sala ngelo ko te. Yeba ngona episodelo bongo. Ngana esclave nete na zandi konete. Nandi konete na kimisio. Ezama kamwangana ye mwana okopota tu na kolongole bilamba. Toza musika bwesa ya kwa fotenga. Ya kwa fotenga ti. Na yaka to yaka ba kolidi so mibale. Ye papa na sale kolinga pe na yaka na kizina buzengi aza kenza. Tuna mukileye bisayo. Tova na kimate amoninga kizengi, amoninga esclave, amoninga luka tinati. Funa luka moto wa iba valer nanga. Na hibi so bongo Funa luka moto wa iba valer nanga. Otikanga kimia so bolingo vive na bino de bomona nga bopambo ami bozala bino te bosala vie na bino otikanga ibopesa nge loko te bopesa nga te na wesa bino lokobenga kayo lisusu te mwana na ndenga mabete na libela na mabete na benga kayo te ata nazobela ata onala nzala bona ne yangoyo abasaka loso ezaki asina ya kozwela ye motalenga loso azate yo ozwela ye semone ezate fufu ezate apart huile yo moninga na bengi nani nazala esengo so na bemeli banda nasokoli mai nazala esengo otika nga nalata kaleso apama na otama nango etali bino te
nasa maquillage natela na monene na ye pona zwi kimia ti oyebi kimia ya après 35 ans nazanga kimia to na zwi kimia monene zo yango mona hata na difrate nazo monene nango moko yo boso solate ya bato bali mobile nazo pese yo otuna ngati mobile nazo pese yo parce que ça toke no sala boya zo pomsona na chambre azota tona mbeto kutuna ngati bobo sala mbongo pour ndini bozo sanga wa pour ndini otuna ngati musala kususura pasi popote kagigari akupereka tapa mara maternité alobina kuke nitepeka dega lobiwana baka musuza na wana tina tepe kupota kupote zaliwa akufanya tangai nasale boraji ngaya mutake na wala tena iglis aye alikaza le logo tina bagi papa suba papa musubo kirozo bofa musuba babenoti sobakisi boraji saligai mubosa na pwadi boyoka ke mama aza na pasi boyoka bandeko bolandi mama bango est-ce que message suka na bo comprendre maman azalaki heureuse te na libala na ye babala ki ete bino boyebika baluba mbujimai wana bazwaki bango batindaki bango koli na Kinshasa auti mboka bayene na Kinshasa na âge à 15 ans maman anyokwami na libala na ye anyokwami Maria mama bino lobino awe obosa na likambu noki Mario bosa na kanoki ta mama ndenga zo rappeler yo obosa ni tango kenda osengele mbonga tinjoke ko senga mbongo epa batu poya ya abota na hôpital comme na position moko ezaki bien te papa bino sundola ye papa bino bando sundola mama bino te papa bino linga mama bino te abanda ko sundola mama bino nyo kwa mana bino boyebi bino mope woya ko lobango de alke mama bino nyo kwa mana bino lelo bo kange ndoki pwani pona miloka mikie pona mamba mikie zanga tina bobimisi mama bino na internet boye ko finga mama bino deva batu nyoso na réseaux sociaux bino bobongisa me ba audio o etikali libela biso to koche ngona be mission etikali lelo telobite boza na posa boke ko bongisa me etikali mama zaka nzamba se mama bino pe ko mazaka na pe na azaka ne pe sage te boyoka makambo mama bino obimisa mama soka lobi mabe pona yo eko zwa yo bolo bateke eko zwa ngate surtout te boza na bino pe ko na vie de prière te bo mona na bino kaka bo ape na vie de prière te mama soka lobi mabe pona yo walai eko zwa yo. Mais bon, maintenant, non comprendre que esa éducation besoin, bon rata ou bon rater éducation to besoin éducation. Bon maintenant, bino na ba live pour no yo lobela maman na bino. Bino mo comme si maman bino na niveau. Est-ce que maman bino zaki na internet liboso? Tango bino boyeba na kate. Maman bino zaka na réseaux sociaux. Tango boyeba na kate wana. Maman bino zaki na TikTok. Azaki na TikTok te. Ça montre que bino moko bo lukela ke téléphone. Bino moko bo telie TikTok. Na yeba tanto banda ko yolo bana bino mama social bo bimisa mama na TikTok. Mama social o répondre batu amutu o sala vie na ye. Siko lelo boko mo luka mama bima na TikTok bo luka ngona kimia. Abima ngona kimia. Buti ko tia mama batu pasi na motema. So bino bo yolo ba mama bano zapeka na posa ya ko répondre bino. Beaucoup vanda kimia te. Mutu nyonso yebi ke Maria kipa mama bango te. Mutu nyonso yebi. To banda kutu komona mutu ko to banda mona mukie zaki yo mama social ndo zaki na mama bino. Yaya. Mama ko ata liboma. Ata olia na fulu. Ah mama. A mérité respect. Mama na o ata le kanelio na ba jarnini. A mérité respect. Lelo bo mona valeur a mama na bino te.
bomona valeur mama bino tango ozala te auti oloba ngo ye moko awe boluka boyo osenga pardon aozala te internet ekosa bino mari ya bakamaradi baokosa yo so lelo oza pasi ya makasi ni kati bungu azala mpona bana na ye Debora nokumisaka Debora aozala te mbongo wana oza nango soki esili yo fort oza su na eloko te bamezo wana oza nango wana soki lelo nyonso eza soki oza ta na eloko su te lelo kamaradi moko apusa na pembeni te lelo olamba otia misuni na internet ozoposte ndenge olamba baopusa na baoya me soki oasu na eloko te otikali mpe ya maboko pamba okomi na ta moko ya pasi kamaradi moto aopusa na pembeni na yo me mama na yo ozalaka pembeni na mama na otiko te naoki pasi mama taza mabe balobela mama na réseaux sociaux te boza makambo na bino bozongisa ngo bobomba ngo ntango leki na bino ayaki na internet mpo aloba fe bobenga ye bopekisi okokai mpe okende mpe mpa na bino ozwi mutuka na okepa bino okebeta leki no obeti ye mpo oza ya liboso oyebisi eke likambo nayoka likambo na réseaux sociaux te me bomemi yango na réseaux sociaux bino moko tomoni bino na bona na bokeka bola basoso na basake bamasango bani bokeka bemama bino bopesi eka loso na huile bowela osunga baninga me ya bino mona kati bosunga te eza pasi pe mawa bande onanga abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso émission oh s'il vous plaît ngana bino tokutani à la prochaine occasion botiela nga ba j'aime bien nzamba lola pambula bino mbala sima tokutani e osa malamu mingi bisous bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.